Face aux accusations de discrimination envers les swahiliphones en RDC, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur convoque une réunion d'urgence avec l'abbé Nsolé, secrétaire général de la Senco. Objectif, examiner les faits et envisager des mesures concrètes contre la haine et la violence basée sur l'origine ou la langue. Bana Maniema bazole la peuple congolais. Moko na bango. Digne fils ya Maniema. Kambelembele. Mwana na bango akufi. Avant-hier. Azalaki travailler na RTNC. Maître avocat ya formation. Akufi. Akufi. Pona tribalisme. Pona tribalisme. Apportaki plainte na proximité. La police. Na Kinshasa. Avant akufa. Asalaki vocale ou atindelaki bandeko na ye. Ba voisin na ye, côté droite Kasayen, côté gauche Kasayen. Ba bomi mwana na biso bakambelembele. Oyo vocale alobaki yango na Swahili. Bonjour maman Marine. Ndio mpaka vile nasema parce que après si constater le mouvement parce que bajirani yetu bote ngambo na ngambo bote biko ba ile kabila yabo. Ndio tusemake na même langage na puis wana ezavwa na parce que eza en Swahili boko yoka yango te il faut na lobaka na lingala. Wana ezavwa na 2 jours avant kufa. Alors ba voisin na biso baza bakasayen ba oyo tozo kana te na muloko na bango biso toza ba ennemi na bango bazozwa biso ba ennemi mikolo nyonso na butu bango na bana na bango bazo nani bazo beta mabanga likolo ya ndako nanga tozola la bien te na bana toza en sécurité akendai ko porter plainte na la police pe akendai ko pesa rapport na RTNC eza likambo yebani eza tribalisme nde mwana na biso akufi. Président chef de l'État na gouvernement mobimba tribalisé aux yeux du monde lelo bana Maniema ya bango akufi bayo ya bino batikali ye atiki bana atiki mwasi. Oyo bozo sala lelo baswahili ba répondre na noté tribalisme au bien likambo oyo bozo sala eza moto ya fulu kuna na se ezopela mais awa bino bozo funika bozo mona ke eloko moko ezate toyebi fonctionnement na bino toyebi ndenge bo fonctionnaka soki eza ya bino boko mobiliser presse boko mobiliser population boko monter lukuta boko intimider batu boko semer terreur alors biso bakambelembele toko kanga munoko te surtout ndenge bo toucher lisusu oya biso baswahili en général baza na insécurité totale na ville ya Kinshasa mboka na bango lelo bozo condamner Rwanda bozo condamner peuple rwandais bozo condamner banani ba communauté internationale o boy na boy mais baoy babomi oyo ya biso eza ba wana te eza bino bande kona biso ya baluba bakasayen nde bobomi oyo ya biso tozana posa toyoka agissement na bino ndenge boko agir ndenge boko sala na dossier oyo ya biso bana na ye mwasi na ye responsabilité na bango tozana posa toyoka Bernard Pire Kambelembele aza tribu Zimba na territoire ya Kasongo groupement na ye Mwinga localité na ye Ponda papa na ye Zabour KDD nde papa na ye moko Remi Kechoko atiki biso bana Maniema
Constant Moutamba, ministre de la Justice, ministre des Affaires intérieures, Yomoko chef de l'État, Yomoko Mama Judith Soumina, chef du gouvernement, Bino ba parlementaire ya Maniema, ata pouvoir de Bozoluka, ata Kobanga, Bozobanga na parlement, Bizengi, Zera una finga bino. Bizengi! Mwana mobale akanga kamuno kote. Bozo défendre. Population na bino. Ba pesa ki bino mandat ya kokende kuna na parlement. Me oyo ya biso Remi oyo aza awa. Alali na mabele. Aza na morgue. Pona koloba Kiswahili. Pona koloba Kiswahili. Baka eza ebele. Ebele ya baswahili. Oyo mwana mwasi mosusu ba balongoli bilamba pe aza membre ya IDPS. Boza na remerciement te. Balongoli bilamba en plein air. Na moi makasi. Pe bazo fina ye nzoto. Viol. Bomoni video etamboli mokili mobimba. Ye moko a publié yango. Baka eza ebele. Ya tribalisme. Bozo agir te. Bozo finika. Boningi bo interpeller a Becholi. Bo interpeller a Becholi. Ça va détourner. Lelo bino bozo sala yango. Tango eko détourner. Tango eko balokela bino. Toyebi ndenge bolelaka. Mais oyo bobomi aza Moswahili. Oka bozo sala boye. Batribi bonsusu nyoso eza kimia. Bo faire impliquer bande kona biso ya ba Kongo te, ya Bangala te. Bo impliquer bango te. Bo bunda oyo ndenge bo bandi. Bo kolia yango. Pe bo kosilisa yango. Tokende. Tokomone sika tokosuke. Mais ekosuka mabe. Réalité ba etufaka yango te. Eko éclater un jour. Boyebela. Bozo ba précaution avant que le pire est comme. To sengi bino bozo ba précaution. To sengi bino bozo ba précaution. Wana akufi aza Mswahili. Mwana mania. Bokeba. Eza avertissement tozo pesa bino bokeba. Celui dont il meurt d'envie de voir avoir une balle dans la tête. Oh, ah ça c'est moi qui le dis. Kamere rêve de voir Tshisekedi. Kamere rêve de voir Félix Tshisekedi par terre. Je l'ai dit au chef de l'État. Je ne le répéterai jamais assez. Je connais M. Vital Kamerhe. J'ai vécu avec lui. M. Kamerhe est un fin méchant. Yé Ndekoyo ayebi Ndeko Vital Kamerhe te. Aye na parti na biso na 2017. Biso ato yambi. On aurait appris. Tu déjà na président interfédéral na Kinshasa. Plusieurs fois j'ai organisé des émissions avec Azara porte-parole de Kinshasa. Azara jamais séance de travail na président Vital Kamerhe. Oh, faut pas dire ça. Jamais à séance de travail. Tu coûtes en aranaye, abaye ko coûte en président Vital Kamerhe dans un moment d'hiver, dans un moment de fête, dans un moment de détente. Azwa jamais ba tête à tête. Yenenga zaliwana. Est-ce que ça vraiment muto a kolobela Vital Kamerhe yango na bande kwa de président de la République Salakeba ou venin poison tatoyo. Parce que nga na vie na ngai de par mon éducation. Muto asunga ngai a pesire loko ezongi na ndako na ngai lesiba na ngai na koyi koya na TV te na lobele makamba lokuta boye. Ngoma nyinga tutu. To chumani oye wana lobi. Moi na suka. Wa tikobota ma ya suka. Ah ngana ye na bureau ya directeur de cabinet. Ya président Vital Kamerhe. Il reçoit $5,000. Oh, tikabo. Pour na okende obimsa moi na en hôpital. Comment muto afuteli maternité ya mwana? Comment koya? Moi na ya suka. Je crois il n'a pas
il doit avoir une année quelque chose. D'habitude, ce qu'après on a sur abouti. Mais sinon, moi, nous abouti en 2023. Na moi sinaye. Mbongo à maternité, caméra m'tapesi. Garantie à ndako azovanda siko. Tu as ndako azana ma campagne. Soka déménager na yebité pour depuis le moins parti, on se côtoie plus. Mais ndako azana na ma campagne, garantie à ndako. Pacificateur. Vital caméra. Nazo kelela boye nazo kelela kaka nenga sali wana vina donc Vital Caméra a foutu les maternités après ses garanties Ndako malgré cela a craché sur Vital Caméra c'est l'envino a otiko kende voyage si il y a en 2023 je crois ou 2022 na Dubaï na famille muta futele babiye mama Amida oh muta modèle ya boye ata la ndenge éducation ata la ndenge ya bomoto politique, on fait un bête arabe à coup sale, ça va coup en dessous de la ceinture. Il parle du